Ce que ça a battu vraiment, le lobby de cimetière dans Saka. Le lobby fait dans Saka. Souffrant na bana mwana nanga mwana da Christ tant azu premier zeme na bisi bota arrête ka zinga témoin na bisi ke zeme longwa te ba botaka o netika dimanche lundi bala moko o club mai mardi maman na tongo mona kendelinga bona maboko na monyo clarté na monyo ka bazunga mwana ona fona loba parce que naza bazunga mwana fona loba fona saka yo mwana yo akunda yo kokunda mwana te la bien te na mama mukindeke zalaka lelo mwana prince azoko ya wate akufi za mwana ye d'accord ça za grande sœur na ye azotala ka statut azo répondre et puis mutu tout soit tele statut na fa comme na mes condoléances azolela abengio abenga zolela bana lobi na zozele to lela koko ndako na eti azoya te na zo comprendre te na eti so wate mukiba abenga zolela abenga trop ba fi azolela azokoka te azolela félicitations abenga zolela video azolela koko Prince naza tata mwasi na yo na problème na yote na mwaka ndongo samsano kitoko ngana lobela bato na ota pene ke na ko lobela pe mwana nga na ko mona ba réserve na ko mobanga en tout cas il faut ba grand frère na nga ya famille ba vane sa biso na famille ya manike elo na osenga makambo ezonga le sous-souté. Après qu'il y a suspension dans le quartier latin, comme on dit, nous avons vu partout dans l'émission, il suspension. C'est que pour le long quartier, pour le quartier, et souvent ma casse dans le monte, non, c'est ma casse. Non, ma tante, non, si ma casse n'a yé, muta émission, qui est long quartier, je suis désolé. La condition sur Kofi. C'est mon grand frère propre. Ah! Velinganga. Comme le receveur ça candela, va ça candela ngate. Monto apesi. Et kundi mwana de A à Z dans et le côté. Bonne nouvelle bande konangai, biso za rappeler ce makambo sérieux. La société BGB Sarel tient à disposition na biso ba terrain ya 20 sur 20 na $8,500 ya pamba. Iza musika tena aéroport international d'Enjili, c'est à 10 minutes donc tozana Kinkole Plaza. Référence iza nango simple entre Union européenne. Modalité, bandeko basongi biso, bacheli biso 3 tranches, 40% au foutiango na signature ya contrat, et puis le 30% au soldé na yo pour que lupangu etikala yo. Pour na courant mai, au pepele la na yo ponginde onangai. Bisika nyonso zali yeba que accessibilité tana mutoka ya C, ata ya 4x4, ata kutu na vélo, au comme na lupangu na yo, au sali musa na yo. Ndenge olingi ndeko na ngai bandaku aweza kotongama na ndenga kosakana te bazobetango dada donc yeba ke yone na yobsa oboyo oza déjà en retard plus 243 9 9 9 52 66 52 o contacter ngai na memi yo inde tina ba bureau ya bandeko na biso ya BGB Sarel. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse ototili bino. Maxi Bio Café et pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Oui, tuninga décor azawa piboé. Ah, décor
azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace mpona yo, mpona nga, mpona ndeko nyonso oyo azala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si o mona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Cité Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo. Poto somba. Totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku. Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende! X-Bass, Marandura, Frank Stemai.
Voilà, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé sur Afrique Info Télévision pour nous s'abonner, pour commenter. Merci d'être avec nous. Si nous parlons de l'Afrique Info Télévision, on voit notre visionnaire, lui c'est Frank Stemaï Kisuka. Et merci d'être avec nous et à notre sponsor officiel, lui c'est Fabrice Kitamvu, comme on dit, Parking Abadjongo, depuis Afrique du Sud. Et à notre cordon, Merveille Mampouya, les soldats et une équipe Mobimba à Afrique Info Télévision. À tout le temps, nous oblige d'être là aujourd'hui. Nous sommes beaucoup. Mbadinga, depuis matin, Mbadinga, depuis Kisinzora, à Pedro Kokonaye, et nous avons eu cette opportunité d'être là aujourd'hui. Vous voyez déjà, grâce à Merveille Mampouya, bon, merci Mbadinga, aza précisément na barumbu, na lupangu oyo, yamatanga et pas Kisinzora, première personne à son ban vie, il a foutu la raté. Il est là, Merveille Mampouya, vous voyez déjà, na Elongi Yamawa et Kisinzora. Bonjour. Ouais, bonjour, Dieu merci. Bonjour. Condoléances. Merci. Partout au monde, tu as la biso, tu as moni biso, de balobi, Kisinzora, dis-nous un peu, ni ne s'est passé. Moi, na belle, tu que moi na tobota makalamite na mona na réseaux sociaux nous tchaki. Le 14 septembre, le 17 mars, dis-nous moi na belle qui. Le 16 mars. Moi na 2 jours kaka. Samedi, dimanche, le met toqué na pédiatrie parce que me marié. Tu m'aides à kuna ba moko hein. Moi ba malaria kande za bangungi. Ba traiter peu bien. Docteur Monica comment azo pesa moi traitement fièvre c'est là. Il y a fièvre zo mataka ka batel makila makileza. Batela nyoso boza. O te Monica ka bo Kenya na pédiatrie ya Kalembelembe ba docteur kuna bazebele ba 500 maele. Nzela kaka ngana moto da Chris bazaki na taxi abia santé da na kata car mona kufi. Monsieur Dieu Maxime Badinga nzame mtapesa bana. Ngana botaka mwana moko, bana bota mwana moko na vina ngana zo na ngasoze mité. Pour nzambe mtapesa bana. So mona mtu ana ba 12 bana ba 14 bana eza nzambe. Eza yete. Donc bana da Christ bota ba bana na ngai. Après 10 ans, naza ko comme moi 10 ans, bientôt 11 ans le 27 avril. Ouais mon balé beau gosse, bébé goût, ba pièce bon on a habité sur ton joyeux de chouchou. Faut mon bébé, na faut mon bébé. Na c'est qui a osé la messer la B, faut s'appeler à B. Parce que na famille toi na ba pasteur, toi na ba prophète, toi na ba nani. Na bicho eza pasi. Na be que moi non ba momi ba mobunda awa donc. Na mona ne ba momi ba bundela beau gosse. Tu as l'air de venir à moi na ba momi ba bundela ye. Ba momi beau gosse. Mwana kobota mabota mwana tana e da Kristo. Abota bana kitoko boy. Mwana kitoko to ba mwana. Mwana. Oui, mwana. Donc ce que ça va mokana nzambe le 50 ans merci. Ce que ça va bata mokili vraiment lobi na cimetière no saka. Lobi fa no saka. Na souffra na bana mwana nanga mwana da Christ tanga zui premier zemi na bisi bota arrête ka zinga témoin na bisi ke zemi longwa te ba botaka le ba tutu bo mo sepela koko njoko na pesa ba tutu bisenga ba koko donc tanga zui zemi o après 10 ans abnanga je suis en scène abine okobota tant que échographie moi mobile na bia nzambe na komi na 4 enfants donc papa bangaza mwana mobali moko Kacharel da Christ deuxième na bano toujours bota donc famille mon bango wana na Pedro mobali nazo comprendre te le kelinga et puis na noté neven ese nzambe protéger bana protéger ba koko kanya na lobi so eza mukano nzambe pas de problème kaka ningo lobi so eza mukano nzambe ke sinzora na tali ona ba page belé o lobi babomeli yo mwana. Lelo oyo yoza muto yo partout au monde ba yebio quand tu passes à la télé tu dis quelque chose il y a des gens considèrent ba dire na yo et aujourd'hui quand tu te permets de le dire à la télé que babomeli o mwana tu t'assumes à tout ce que tu dis ngala bokola bana belé yo ka standa kuna na bana ba petit sœur ba boti bana ba grande sœur bana nga ba médecin ba délicieux bana ba boti mais koko na azana ba koko par oya ngamoko ya côté na azana ba koko ebele na bokola na ndako ba bela pe ya ba danger grand frère na soli boso mwana zala a Irène ba koko na ngawana na kila monka lemele mbala kombe ba makile kuta kosila ba bika o neska dimanche lundi bala moko o club ba mai mardi maman na tongo mona kendele nga bona maboko
na monyo clarté mais na funda ka panzambe na mono ka bazunga mwana ona fona loba parce que naza bazunga mwana fona loba fona saka donc mwana ko kene boete mwana ko kene ngaboete ngala bokola bana nana combien de koko ngai nana ba combien de koko combien de bano ngana bokola ba petit sœur nanga kutu bala ba mère leki ba mère kutu to la palemo awa ba bota bana ba bela ba grave ya danser tokena ba dakis kutu mwana ngamoko toko ti pénétrer ka lemeli mbala combien tant aza bébé tokena na hôpital muki makile sili mbango na mama ye tokena ba mère makile bazongisi 3 jours déjà bo bimi oh dakis mwana ngazo mwana ya to kufena maboko donc et puis parce que dans le bail bongo parce que naza ngai na muta catholique mais ndo toza boye prier surtout eza prière na bengaki abe na biso ige ndongisi na ndombele téléphone zaki na problème na bengi mosako na biso abima frère na soka appel ndako tozaka naye na bengi oya biso ya ba musulman mwana papa kapuluta na soki na téléphone te mosako la zo sanga njora ba piso mangu to sanga na fongola Dakrisa fonga ba piso écoute ta chance donc Dakrisa fonga ba piso ngana moto ba be ngada na tata moi ça ba Dakris hier to changer mon hôpital amoni mon mbali moko aocha mwana cercueil parce que bima bima mosakoli koko nona sa mbali aocha mwana cercueil on lobaki bazunga mwana yango no chika te donc na funda ka panzambe quoi ofunde panzambe lelo oyo kesenjora au postara bana na ba TikTok au postara ba koko na ba TikTok et ça se voit partout lelo bindo na ba vie na mino bomenaka vous êtes des artistes ou ba vite ba tutu ba postaka c'est sa question kesenjora lelo o bozana ba vie o bino bomenaka ba tetara bino da ba tabakisi mais quand tu te permets tout le temps ko tiaka ba koko na réseaux sociaux au kumisaka bango tu n'as pas peur aujourd'hui tu commences à dire bazuyo mwana o yo moko ozwa bana tia na télévision ba internet te il y a l'autre mwana na ba Maria Carey ba américaine to mwana na ba bébé boom et l'accent na télévision moi ce que tu as noir avant na France avant na Paris ba yé na pasa kobota to moyepe ndenge mwana babimisi nani ba pese bébé amemi bébé ya et bien ba bébé bana internet te ba bébé ba te na tout ba bébé bana internet te to mona ka bana te moi ça Cristiano zo bota moi ça message zo bota piqué moi ça zo bota Shakira to mona ba bébé te non eza ba star te mwana liboso ba internet ba koko na bana internet te na tunyo bana internet te bana kaka koko njora 1 abana internet depuis on pas bela trop na vie te ko njora un bela te ya ka robela normal ya robela ni obela nde o pas bela ka normal ozoko pa donc tout le monde a ban tout le monde a ban internet te ko njora a koksi ine na bino a koksi 2 ans na bino a koksi 3 ans na bino a koksi maternelle na oketika e na te de la gare na maternelle ya privé na bino bo mona beba mukie 6 ans 5 ans a commis bochi la commis 4 ans primaire les là commis na 5 ans primaire bo mona été et ça vous me sur internet c'était pour bébé basé bien internet lelo oyo kesini internet bana basé bien internet mona kelo ciseau de coiffeur nanga coiffeur kofi mona pe en internet mka ko to moni mona coiffeur nani ya kofi kisinjoro toza na matanga te pourquoi ngo otumula kamba asa levé nanga mona grave nanga propre personnel pourquoi le ba coiffeur a kofi akata kofi suka akata nga suka aza grand coiffeur mais comment kofi na mnoko tika te natika pona ni koma kofi yo balubi ko komba kuna te ko lobaka na yete comment lobaka ma na lobate oui ngana komba te na lobi ngaso alingi nanya lobi namoni oui toke nana lobi namoni oyo zalaka na ye petit na yo Landry Olomide ou alumi la télévision au comme raté na répétition il y a des gens ils sont interba salle monsieur belé preuve nous comme na répétition qui c'est en tout cas ils a passé na mamoni carcel latin ils anda kuna ngai na olongwa raté na saka suma mona lo sate na longwa na kebo na longwa na kebo place famille vandi place bat bazali ba problème ezaka moi samba ko ba problème ezalaka au moins 2 ou 3 jours bolinda ko mango ba luso ko bota Kofi c'est mon grand frère propre donc on zaka bato bacha ba songi ce que na so na minute moninga kisinjora na lobaki na ba relation ya somo na lobaki no senga orchestre somo na ba relation ya somo na ba no senga mutu mbongo te na benga mutu te na ba numéro ba prêtre ya danger na téléphone nga o alingi asunga nga ndenge zaka o tikla mo enveloppe ko Kofi o pesi no senga te
ngai te tika pour bana longue quartier pour na kena Esuyo e suka makasi na ngaba monte na sika makasi na matanga na sika makasi na ye muto ebisio kinga longue quartier je suis désolé pour na ko longue te yesa no kewa. Bon, ça va, Olinda Toun. Qui c'est Nzora? Na me ko solano no mwamuke. Lelo au fond li porte nga bimpo na solano. Entre beaucoup peut la matanga mais eloko alobi il faut na loba. Mais na loba na qui c'est Nzora? Moi na banda robela banda kala. Et to bela rapé notre moi na beli mingte. Mais qu'est-ce qui fait lelo après qu'a reçoit suspension na quartier latin comme on dit nous avons vu partout na ba émission ba tebele ba. Nga suspension. Oui ba lobo za na suspension ko lobela mais je viens de citer Landry Olomide disait que akosomoni ngana leki ya Kofi ozoko panga mwana mama mi wa fanatique to mona na boso na politique alobaki olingaka inde mingi mais c'est mon grand frère lingaka mingi makasi lelo nena zo biso boye mutakundi koko Kofi nani Kofi Olomide Sinzo lobi oni lelo na zo biso boye Serke Libulu Mituka Makamunyoso Corbière ba Mituka Munyoso ya on a lobi na ah yango sengité il a pas qui des décisions ba audio comme otika so sengi mutu audio tika di message ala kisi batu na o moni a o senga nga koko na Kofi na ben o senga te mutu ye moko raisonner yo ngana toujours na quartier la terre to ya raisonner yo grand frère nga Kofi Olomide na bato nyonso o le kana bango o le kana ba nga za tata président ba konya sa te Kofi Olomide pe na sengi mbongo te abenga po sanga aibi dakris bébé ayebi dakris na quartier ata memake bakanga ba photo bo mwana ezali ayebi mama botinga mama botinga amoni koko akufi ayeba te ko to dakris aboti mwana mususu amoni koko akufi koko na biso Nzora montate tata mo sabi montate bo monter le kebele monter le kebele na minute oni na vandi boye bato tout na ebele bana mokili ba prêtre tout na ebele na mokili ba présenter nga ka ba condoléances mais Kofi tanga présenter nga condoléances a otindela na mbongo ebele na kundi nyonso Kofi mais na so bango vérité bossa mboka na so bango vérité c'est mon grand frère propre ne ko mona opena velinganga comme le reste fait ça kandela va ça kandela ngate velinga kanga monto apesi et kundi mwana de A à Z dans eloko te après kaka makam même kokunda mwana ba te belé to mona ba page mais vraiment pour y aider bisoana tu vois qu'il y a des gens disent nani je voulais dire actrice amboka nani chanteuse amboka mais le que c'est Nzora Kofi Olomide Nzamba pambola Nzamba protéger place ça na ba via mataka na ba bateau mataka na ba mituka mataka na ba place alalaka c'est izime mona été Nzamba pambola Kofi po ya boezala te na eba ka ke no kunda ko na semaine prochaine mais lobi ka ton Kofi asali yango mama ko lobi ka na bengi ba Serke ba maptoke ba libulu to c'est ma bele wa na somi na kitamo place à bien place à bien moi na ebembeza ebembe na pédiatrie Kalembelembe na le kuna to futi mbara moni na Willery la Willery le Kalembelembe wana qui c'est Nzora na ina tuna question mo internaute ba otala biso lelo oyo Nzamba ba tela Landry oza petit frère na ngai non pas matanga te abenga ngai na problème na été toi pe binemete to sala ke place moko na landa ki mais na seka ki na ngaka ko na saka émission te choka nga makasi OK le bangana rap na yate nga bona yate ya kuchinga na Kofi to banyina Kofi le lote depuis 1993 ti le ba 30 ans na kendaka na zonga kana kendaka na zona ese ba makana Kofi boko tate a chéri na nga aya na nga bon chéri na nga ya na nga te bino Kongo zo ka chéri mo sta mbali bino Kongo za bongo neti c'est mon neveu c'est mon chéri na memi na memi gelor na boko li gelor comme bolo comme katanga sur mota Kofi soke donc tika mamozolo bana Landry soki suspension ezali Kofi atina la lettre na ngala mona ngotela ba groupe et dit Diora bonga mona ba groupe kenaza suspendi Kofi akolo bana pa bongo et après tout ça moi mwasi nga sera moi et tu vas s'occuper moi si ba merveille banani ba baba mibali ngai te le besoin moi si na pas moi si comme nous sonani moi si Christy vinzo ke longwe ya vinzo ezati ana moi si atika on est na sola no ba te belé to le ka ba lobby qui c'est Nzora en tout cas na ba nini mingi te na to ya na Kofi pardon na c'est pas ba conseil ba tu ba pesa nga tout pour maman le ka na kar banani ba pe ba conseil ba frère Lévite Serge Baonga ba Jimmy Bela ou vraiment surtout na ye
dibela opena esenga njora mamu so leki to so mona ne bato bazolo ba basuna katate donc soit maîtrise nga bitna za na meti bona ngala grand frère nga grand prêtre lelo et un peu problème peut-être suka peut faire reconnaître nga na bosola ngo en tout cas moi je dirais qu'il y a des gens qui nous suivent partout au monde lelo oyo tango bato baolo baba komna ba page qui sinjora ezelo na tuna yo tu es consciente ya ko marambo ninzo leka po ovanda na réseau sur toza matanga nzora après kokufa mwana aux suspension mais vrai ou faux excuse vrai ou faux qui sinjora c'est lo ba rimer a cessé ozonga latimiwata ngai qui sinjora vrai ou faux qui sinjora a ozonga latim faux wata za ngana to solitaire CG to solitaire faux c'est solo faux ya faux parce que lelo oza matanga ba yaki ba Francis Dibaya ba ko landanga ba janvier wata ba ima ya monto tunio délégation yaki wana enveloppe yete faux hein enveloppe yaki ten équipe yaki Francis Dibaya zaki parmi ba représentants à la team enveloppe yete na beno singate non complètement singa ba pa tant ça doit message na mokile komaka otini audio batangisi wa linga nga za to na matanga to vandi awa asungi lobi ko rebima tozala awa donc yango pe matanga te ko yana sa matanga en tout cas batu ba rolangola ngate to mela lingo dépasser comme dozu mbonge belé pas Koffi Olomide lingo dépasser te c'est pas Koffi Olomide belé kundi mwana eti kalipe o tike mkie to mela e ba rolamba ko mela te ngako ngana mesa tu tingana so tile matanga bomba mbongo to mela mai tile matanga to mela mai ngana feti ngana susa kokolanga e ngaza susa kokolanga baka e ngaza tike ya rolamba bakato soso ozu combien tata moi ça vient le matin tama ça bolo ba parce que ba ko faire ko payer $100 $500 $1000 voilà elle c'est qui sinjora en tout cas ezalango to ko kata biso te to ko kata la biso na biki batu to ba ta la biso bosko o sala nde belé na musique congolaise oyebi ça les belé trop bana matanga pe ozu matanga na mona bilongi o biso to satandaki pe ba ya même ko rendre visite ba ya te batu na biso ka ba journaliste sonde ba journaliste ba musicien ba ya te ya quartier latin aswa bengenga ba ya lona ba omba ba présenter nga ba ngala toujours na quartier latin na longwa te Koffi pardon pardon on a mon nebeka ke ndeko ko fe mardi na luka na bunda famille na benga pour na ba no famille famille kota tata na yepe bazaki lobi tant ba yekut na enveloppe na bango na bango déjà déjà Koffi tout ozong c'est bon ya ngombo yango lobi enveloppe na bon et sauver kutu et sauver ba kitche ba kisami ba makambu banini ba imprévu banini nzoka na mbongo tena zok c'était ya tata na ye en tout cas ana passe moi mbalwana ana passe makasi famille da Costa baza comme moi on a ba Dakris dako na posate mes condoléances na la famille na bango pe pasire makasi amonika azaina mwana semaine passée amona rende mwana tiki biso amona mwana tiki biso te to za matin to zo mingi te mais je dirais que éviter ya ngai kisinjora na agi na nga ngana kunda koko ezalaka te koko nefa kunda nga ezalaka te ngana kokunda mwa te na koko te koko na nga nefa kanga za mwa mukyo boza mukolo te bakunda ba koko te koko nefa kunda nga nitu yo zana so bochi mwana yo mwana yo akunda yo kokunda mwana te la bien te na mama mukindeke ezalaka na musique pe kisi ezalaka na mwana ngai te na mwana ka Koffi kwa banzembo kisi nzora na musique pe kisi ezalaka na mwana ka Koffi kwa banzembo abeta scrabble akoma abeta guitare ngana mama musique pas Koffi Olomide na mwana ka tanto vana Koffi ba non quelque soka raisonner le mot ba sengi guitare asengi papier na feuille et papier na stylo na auto benga biki na Congo marque akomi ana sile ngana mwana ka kisite ndeno na musique kisi za sana ka nzembo za bien sana ka nzembo za bien sana na mona te ngala ba mona na mona kisite na mona ka répétition c'est ça donc aussi comme on dit la répétition c'est la mère de la science de la science lelo oyo nzora ba prise belé jibe mpia na zotala yo fali pour pas zotala yo dakisa komelie na rosisa fali pour pas zotala yo héritier watana bazotala yo lelo oyo tokotanga batu misuste ba mise congolais ba otala yo osunga bango pe belé olobela ba te belé okoloba nini o lelo korebi malobi mais ti lelo ni appel na bango ni ba visite ke ba ye obe batinda bato à part héritier tinno bato sino enveloppe te ki senjo devant caméra na biso koloba nini na ba mise congolais oyo eda o lobela
Bon, ma capsule ça même sur mutu so ayebité net Dacris. Ah, yo pene bayebi. Dacris na moni abi ya po yena jiba benga na papa na ma fille. Bon, na habité so sola kala abi maman na ça papa jiba nganga mingi na komela épée que j'ai perdu mon fils comme ça. Là so ayebité na komela bon. Akomeli azape na ligne te banda tonga komaki. Na ligne te donc eloko na loba toza na bolingo ata ndelo bika bayebi ata ko koma pamba na WhatsApp za pasité parce que tata ba condoléances et ça va bien na moni ata musicien mota benga musicien mo peta komelinga ba o abso minene à part ka grand frère na grand prêtre Quadra Kofi Olomide wa salinga na seka nzambe a protéger c'est quoi peut rien nzambe abatele wa quoi peut rien là so bayibi na bango pété donc follow mdaibi waze kwa yibite mikolo baza boiti Jose pamba dinga te tikolo ba mamolo ba mikolo bandeni balikali makasi o waze kwa bi mutamala ma vani na mokilise Kofi Olomide ça c'est Kofi eloko e comme ça et que ne se plaît à cause qui pété pour y ba Kofi ta vana na été tanga vana ye tanga van banzemo ni kasi aza ko mape banzemo mo wapi wana ibila ngate na kaka njemo moko bona ibila ngate wana kana mutamala mavani na Congo c'est Kofi obi nazaka sale pas Kofi te seri wana mama Kofi nazaka pas Kofi te obi ke akomila Kofi benganga miche bele pour présenter ba condoléances mais seri wana sale na collègue de noble abenganga echo moins personnel Kofi bila benganga ataba 9 minutes mama Kofi na yebaki ye wana mama nzora eza pasi ko perdre mama lobi na sakute pana eta lobi moi loko te Kofi mtozane na vena Kofi na pa allez ba tutu na vena Kofi ko alena na ba prêtre nyo yebi na zota $1 a mutute na pesi masala ngai fiston lukoki na pesi mbote na seigneur merci bon na place na eza na kikolo wana fiston lukoki merci et puis ya Jacques Pagna merci et puis passer mon kendi long jambe Christophe Benjo batutu obi ke batu ba nga ba olela bota mwana leki mo olela pe souté donc mon kolela na le litro et ya ka batu ba pesi nga ba conseil pour na tika Dacris ça calme pour comme chaque tongo est dans son olela pour les choquer Dacris nga na passe na koko mais moi na ngam to kemba moi na kala minte wi passe bota terre donc moi na nga za na passe moko moi na mobala après 10 ans donc mais lobi no kosaka pour na koko na nga na kosaka parce que batu ba otala biso wana besoin ya ba mbongo te po dozu mbongo pa ko follow midi mais ba robengo pe na ba conseil ki sinjo repesa ko rappeler biso sur numéro na téléphone pour batu ba otala biso belé au lieu ba leke pa na biso mbadinga no ke matanga te je suis là avec elle madame qui abi Christine abi Christine to longola ki sinjo azala rande moi na moi ça rappelle na besoin na bino leader zano pena to moni koma mbongo ko follow midi bo mona koma ba drain zo kota ko film de olom da pesi mbongo nena nyonso na libulu ba cercle makamutu Kofi na subunga mutu te ni na vandi ngapa na vandi na ngatinene nga part famille ngande bazana makamutu to ezalelo na pourquoi ouais poto ba BBC qui ma petite sœur propre Kofi koko na ye donc abi okunda ye ba techa ndombe bazo sangana ba okunda na sibango da wabilo bo chinda esap ma mususu bo makampeze bele omoni bato baye bali ba décorer faut pesa bango mbongo il faut lobi ko zo lelo même na pourquoi oyo ko zo mo ba katafa ko tsa kocha ba bintu ko ekelongwa biso banda mwana kufa lelo 48 heures katafa ata moko ezate ezeleka son excellence ko follow mi de mbongo ekoma po makambo nyonso ebani ba kono kulanga koko semaine prochaine on za ocha pe ba katafa na ocha te na fa na ngabi ka koko c'est prochain mais grand prêtre prophète mwana kufi mardi grand prêtre abi na choko maka poto grand prêtre bengi Kofi Olomide ya tika to fanga na Kofi te ba malama ba Kofi za kalango souté plus de 143 code mboka wuli musheni na pesi mbote place za na to zanye pe na ndako na matanga ah no pa bengi yote na matanga ya bengaki te olobati otanga ki ete ya wile olobi ka Kofi molo ndimta be yena bengi ye bazana yo ba ibasungi yote yo ba musicien ye wuli musheni benga te achinda te abaki azochinda ya Kofi obombi ye kombe ah ya Kofi obombi abaki azochinda komite abaki azochinda
Tiens, le mec, il a reçu un trésor Moucheni. Trésor Moucheni. Willy Moucheni Konamboka, 81 99 088 65 quoi. Il y a revu ma display en couleur merci. Kokonjora, il faut mon bébé. Okosaka lobi. Nakosaka moi nanga ko kendete. Dès que c'est beau ngane banat. Ngabana bana bakima libumu. Ozana lamba ngosa. Bana bakima libumu. Esa ni libumu nanga sa. Ka libumu nanga za lango propre la lango bien. Ozaka moi, oyo mo personne. Libumu la lango bien. Na muta munene na libumu plate. Oh, plat. Te. Libumu no. Libumu zako? Libumu tous les côtés. Mutele kota ton zeminde bima. Ah tika le côté. Bota na piscine za ni. Obi? Na passe makasi na sala boy po boseka po to comprendre to longola basusi wana. Na zala ngote obo to na ndako te. Bébé to message ki na ye ba bection tikali ba pampex na ye. Ba biloko na ye nyoso tu nebe ke ozala akola. Na yebike ba chéri ba bundela nebe nazo o pa o bogar o bogos. Ba chéri ba I wana mwana koko. Tamuni bana bonete so de kiso bota so mwana bolba kanzambe na yebite so mwana de kiso mwana ki boso za kitoko ya mi bale pa to dans azana makilana. Ah OK. Bon kwa za makilana a continuer ko bota na gakswana ka. Olobi? A continuer ko bota na gakswana. Azana mbali moko. Azamba ne dako ba boti na ye. Ka mbali moko wana. Na ebi dako c'est toi. Nem mbali mbali tem septa. Da continuer kana yedo yo mo peso autorisation. Dako potali susu. Na ebi mko dako vande ali bosa otombola mwana bo. Abi anza mapesa nga mwana nga kitoko na mwana ozalaka na mwana moko. Na boko la mwana non atana sama mususu. So obi ko za chanteuse te, obi te. Tenga na chanteuse, tenga na Cindy Kerta. Ah, je te débrouiller ka to créer nga na chanteuse. Ndimo créer wana. Tenga créer, na passe. Voilà. Nous ça émission tout ça émission. Te, obi so lo la sepeli. Obi avant ya na tel statut na santé que leader azaki wana. Monisco na yeto muno na merveillement. En tout cas, merci beaucoup. Na Frank Stemai, Achindi Bino, comme on a dit la liste. Stemai, comme on a dit la liste. Stemai va bien le bel au Kofi Saladios. Oh, il y a comme du matin. Et ça là on est. Bon, ça l'a bien été parce que comment va journaliste comme bima, et ça l'a peine bien été. Été à Kabango, babong sambalasima, basaka bemission bien, balobna bâtissement sont bien, basaka Baza parti pour la mutu mon côté quoi. Baza je sais pour la mututu. Je sais pour la mututu. En tout cas merci beaucoup na maître Korema Samba patron. Na un message na yo. Na un message à Neto d'Angola ya Odile Makwa quoi. Na un message na ye. Message à Jean-Jacques Pagna. Message à Maman Louise Lubela. Message à batu tout beaucoup menga TikTok za kotonda, Instagram za kotonda, message za kotonda, Facebook kolobate, et ni WhatsApp kolobate de WhatsApp. Un message à tout vraiment et ça n'a bien bateau les la coco nangai ndeka na postaraye bazolela msuna yebiete obenga de test nazolela ba risi samba la kono loboko ba bengai ba ninga nangai bazolela ba dadi le combo patron na Lyon na leli abudu samba na kamo tisko benga ite abudu samba garçon de sens na Lyon ba kelika tenda benga zolela c'est mon petit frère propre kelika tenda benga zolela capitaliste tonton Angola benga zolela ba bazolela koko mona tito lela koko quoi lobito kokunda koko boko mona biso vina biso sur internet ngai vina caméra quoi vina caméra man to comme na suka lelo oyo bat ba otala biso to mona ba image zolela oh abengi yo abenga zolela bana lobi na zolela to lela koko ndako na eti azoya te nazo comprendre te na eti so bato mokiba abenga zolela abenga trop azolela azokoka te azolela félicitations abenga azolela video azolela koko azolela koko ezala toza famille nazomona mpe ka prince esanga mpasi prince ataka bastati nanga prince akoposa tanga ta bakondelasi te esanga mpasi en tout cas makambo ofesila eza 2023 toza famille bakoswana moko pambapamba ya internet ya buzoba lelo mwana nga prince azokoyawa te akufi aza mwana ye Dakar sa grande sœur na ye azotala ka stati azo répondre et peut-être mutu tout soit tele stati nga fo comme nga mes condoléances mais prince naza tata moi na yo na problème na yote na moi ka ngo samsano kitoko nga na lobela ba tu na ta pena ke na ko lobela pe mwana nga na ko mona ba réserve na ko mobanga en tout cas il faut ba grand frère na nga ya famille ba vande sa biso na famille ya manike elo na osenga makambo ezonga de sous-souté nga pa na zo senga pona moni manike benga nga nous appelle la manique pour bloquer na WhatsApp et maman tout ça
na débloqué abenga zolela kota na WhatsApp abenga na vidéo na moni ke oh mais to ko so na kata ya on benga ba ga français liboso na benga ba famille manike to vendre parce que comme ma famille mi baza na teka ya wile benga biso o tete benga biso maboko banque o ya wili musheni suta benga e ko apela fo famille to so makambo to sanga beskis makambo esila pona moni to wela kanini na moni vraiment que to za so famille mission pe ba benga na bango yote ah ba mission pe ba benga na bango yote na matanga odile manjaka za wapi odile manjaka wakufi odile manjaka wakufi koko naye odile manjaka CPI odile manjaka Élisée Bokota za mtu nayo kwa dolo do masalanga benga ya Shigiroza benga la Free de Sud azolela Shigiroza benga te mababa to azolela Magali Bompos ma copine benga azolela. Merci beaucoup, je disais merci à l'assistance à Valdi Tamboué, Tabit Nzombo, Aldo Atoura, merci, Shadrach, Nabi équipe Mobimba, merveille Mampouya, Mélangana, chef d'orchestre les majeurs, Lionel Messi, Yazawana, Nabi Debdeso Bakunga, Azate, représentant légal na Yeyo, Nabi Bozu Matanga, Messi, Tomba Toazo Talayo Boye, et Saline ko perdre Coco. Pour yo zawa papa place on ko perdre Moana, o ya Mukibo, ya mbana kata orchestre na époque na yo, salono ne. Soki liwe baki bato mbongo me bato mbongo bakufaka te. Soki liwe baki ba pasteur me ba pasteur bakufaka te. Oh liwe eyebi se mabe. Eza pasi liboko moko soki makile tangana na maboko nyonso. Donc mukolo na yokaki yango nazalaki epa ya ba déblaison. Ya mwasi to na rosolane mamoro boye na mona bisinga bozana matanga ngabi tozana matanga pour ngaza téléphone te ni tozana matanga nana kufi te na moni awa leader a posté mwana akufi ngabi ya solo apesa nga na téléphone na yo na pesa na leader mes condoléances malgré tout naza malade mais bon ezaliwa ezanzela na biso nyonso na biseka leader na ngai courage pour tobota marato kufaka Dieu merci. Donc baignon surtout au balingaka biso au pe balingaka biso te tozana matanga tozolela toza pena na matanga tozolela donc na remercier batu nyon surtout ba royal lobby na au pe bayena noté donc bazalaka bango pour ezaka likama matanga donc tozana matanga donc pasi eza pasi. Merci beaucoup merveille Mampouya précisément Toya matanga bibalobi tozalawana banana morgue tina cimetière Kitambo pour équipe Mobimba 100% star to accompagner leader américain oyobi to bossa na komba kisinzora mama Christina bera moi mwasi entre preka matanga zongi ba mama comprendre que passa ki bo mama na fatira la mama kokoma rapper pa ko changer la ramabe atikali mama Christine en tout cas to rekutana na so lobby na na tolo bana na morgue et na cimetière na tongo à partir 8h déjà za moi muke 8h déjà on a pédiatre ya Kalembele. Oya wana o kabola mawana leader américain no na mbongo te pour ko fi olomi déjà kundi asomi déjà nyonso yo ya na présence na yo mam koloba kama so te di merci mais yo mo tolo bani ko fa kundi nyonso to ba problème so ezali awa moto ko sunga pe ba kiti ba nini to to sa bato baza ba tunanga ni ba mère aleki nanga baza baleka mère ba oncle baza ti bazonga ti balendi mais ba kenda ba to ba bandi va ya matanga o to ku feleza za mutu donc esenga so ba moyen donc aya baya nango Nadine Minguedi ma sœur chérie na sipa ki na message na yo sa maman na sepela ki Nadine Minguedi na Canada Asemila Claudine ma sœur chérie na sepela ki Fifi Drama famille na nga Fifi Drama na sepela ki na message na bino en tout cas tika batuto lela non tolela koko quoi bato saka lobby to saka na commune Kitambo. On se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup à merveille Mampouya together. Bonne nouvelle bande de Konangaï, biso zara plus makambo sérieux. La société BGB Sarel tient à disposition na biso ba terrain ya 20/20 na $8,500 ya pamba. Iza musika tena aéroport international d'Enjili c'est à 10 minutes donc tozana Kinkole Plaza. Référence iza nango simple entrée Union européenne. Modalité bandeko basongi biso bacheli biso 3 tranches 40% au foutiango na signature ya contrat
et puis le 30% au soldé na yo pour que lupangu etikala yo pona kurana mai o pepele la na yo ponginde ko ngai bisika nyonso zali yeba que accessibilité tana mutuka ya C ata ya 4x4 ata kutu na vélo o comme na lupangu na yo o sali musala na yo ndenge olingi ndeko na ngai bandaku aweza ko tongama na ndenga ko sakana te bazobeta ngo dada donc yeba que yo na yo psa oboyo oza déjà en retard plus 243 9 9 9 52 66 52 o contacter ngai na memi yo inde tina ba bureau ya bandeko na biso ya BGB Sarel. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité esengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango pona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse ototili bino. Maxi Bio Café e pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Eh oui, bah tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to pasola nzela. Toronto City VIP de Maluku eko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro do chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Mounoué, qui a
a dit que bandule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile asilesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai.